Voilà, chers internautes, bienvenue, bon dimanche à tout le monde. Les autres koutani les sous na tindika dominical. Et pas iwa pito beta masolo pe belé tali masolo ya politique, social. Nyonso o ekomeli biso toza capable ya ko partager na bino to sangani, to sololi, to sali échange, communion entre biso na bino mabeza wapi. Na yebi ke to la ndenge mo côté biso nyonso to la ndenge mo côté. Bamusu balali na ba migraine, bamusu balali na ba souci, bamusu balali na ba courbature, bamusu balali na ba douleur, bamusu balali na ba souci ya makasi, bamusu balali na ba prison, bamusu balali na ba hôpitaux, bamusu balali na ba arrêt de bus. Ezaka pongi, mais ba oyo vraiment balali na ba hôpitaux na ba douleur. Nzambe ya lola atala bango. Abikisa bango, bazonga na ba famille na bango respective. Bao balali pe na ba prison, nzambe pe asunga bango, bango moko pe bamiyebe la mabe basalaki si réellement baki ba coupable bazongela te po batala liboso na direction ya malamu po ba changer bizaleli. Bao balali na matanga ezali likambo ezwaka batu nyonso na ba famille nyonso, nzambe a consoler bango bazala malamu pour lobby bazonga na ba imer ya malamu pour mokili tambolaka soki batu bazana imer ya malamu to présenter ba condoléances na batu nyonso ba kufeli bandeko na bango, nzambe a assister bango et principalement na présenter ba condoléances na famille ya ba comédien congolais ou ba uto kufela pe ndeko moko ya mwasi, donc famille na biso ya ba comédien bazana deuil ba lobi ndeko wana ya mwasi asalaka pe pa ya sans souci. Et ça li passe liwa na ye ezaki lokola briske bato bayebaki pena sango maladie na yete mais atiki biso. Émission ya lelo ya émission moko très spéciale. Nalandi Kofi Olomide Agwepa Mumba Antoine na bosolo na politique a rejoindre Kamwasi Chilomo. Na sujet ya ba réaction ya gouverneur. Mais j'ai aimé Kofi a eu aspect politique te, mais a un aspect moko social. Nga donc il y a un aspect politique. Pas critique, n'a ça n'a besoin. Mutu nyonso ba critique akaye. Kofinga nde sala kape moi passi. Mais na calculer binoté, na continuer combat na ngai. Kofi Olomide alobeli énergie hein au gouverneur azana ngona aljoina ye. Énergie wana o bazana ngo ya kobuka bandako hein. Mais énergie wana vraiment détermination wana. Ce que qui prend olongola ba fulu ba nid de poule, ba maille, on a ko stagner na ville, ba place belé, et on a pu avantager. Parce que bateau et banda ko tonga peut-être au basé bon baliga, yo alobeli baligablo, alobeli ba maison d'habitation penzate. Yo lobi ya kemingi na kamoko social. Na kutana ki na ko lia na restaurant moko en face na haute cour militaire. Mon collègue on a luka western nazo moi $50 pour batindela inga na poto et coïncida que l'équipe 12 heures era repos na okipe nzala na koti na restaurant moko vraiment en face na haute cour militaire na au commandement na kuti mwasi moko zo teka na mama na ye na eba kala mama na ye na elongi. Donc la biso pe minonge vanda kate na provoquer les solo. Nabi nazo mona yo ne patrona on dirait maman na yo abi to sa ndenge nini. Mais la mona qui est triste. Na tuni mais pourquoi vous êtes triste? Abi na triste parce que nazo zelango bilazo ya ko buka biso. Pendant que moi na mwasi wana azako se débrier boyebi biso mibali ya Congo, mibali ya Kinshasa
ba situation oyo toza nango lelo misala eza te bamosusu ba aventurier natali ngambe ya mwana mwasi wana asali balewa, c'est-à-dire atali gauche atali droite na place ya kozelaka mobali kaka pesa a créé moi PME na ye, donc petite et moyenne entreprise. Azui maman na ye atie ye wana. Maman na ye abali ko yebisaka biko mwana nga pe boyete tonto papi. Mwana nga oyo asilisa classe aza diplômé. Mais musala ezate. Abina yoki ndongo soloba papa saka na présidence, lukle musala ko nalinga kina lela. Mais mwana mwasi alobi na tozela ka nina vandi ana ozela ngobila ya na jekoko baya kobuka restaurant na ngai. Po balekaki déjà awa balobi lelo tour na biso. Boki kofi makama lobi. Kofi lobi bazo sala ngo peut-être misala ezate. Na place mwana mwasi asala kindumba. Ake na paka juma. Atelema na boulevard. Bo finga ye, bo tonga ye, bo qualifié de tous les mots. Asali mwa manzanza kaka. Ache mwa barbecue libanda. Atumbata pinchou. Dans mi panzi ya ngombe wana. Bakomi osala ngo pe kamundele. Parce que viande comme cher. Ba oteka pinchou. Ba ben on angola pinchou. Ache mwa fufu. Mwa légumes verts. Atumbi mwa Thomson, akalingi mwa cuisse de poulet, atie mwa madesu, na mwa loso, na pimenterie de lokala. Ezo sunga pe ba soda, ba officier militaire, ya haute cour militaire, no bazan nzinga, bazo pe kolia, mwa énergie, azungi kuna, akomi français, asambisi ba soda. Mabe eza wapi. Mais tant le gouverneur oleka avec beaucoup d'énergie au Kofi Alobeli, Buka! Buka ngo! Tumba! Tango la buka bongo pe batiki salite place wana bakei. Toloba te. Boye bisangai. Mwana mwasi wana musala ezate. Mwana mwasi wana a créé mwa linzanza na ye. Azui mama na ye mamusu papa na bango sala kate. Papa soit akufa. Na maman na ye bazawa na bazo mwa 100 francs, bazo kabola mwa bénéfice pour la survie. Ngai sur les autres langues aspect politique. Par rapport il y a temps, tu donnes année électorale. Et là qu'on est kotika na mutu ya mama wana na mwana mwasi wana. Lobby siko élection. Imaginez la suite. Est-ce que moi si on a voté na faveur ya gouvernement en place pour bazwa mandé ami balé les sous. Ngana do kene ba anglais wana. Fachi kutu comment dirais-je? Kofi a kene anglais wana ti. Kofi a quelqu'un aspect social. Peu à peu si gouverneur conseil énergie wana ozana ngo ya kobuka soki ozalaki nango mpona kolongola bafulu nde date du changement makasi kolongola bani de poule bamai eza kostanye na ville nde lelo image ya ville est changée. Zandu ça fait combien de temps? Bon Bao va condamner qui nga joka bo condamner pe Kofi. O ba ki Kofi nga na za mayele te. Donc Kofi pe zoba nga na Kofi ndenge moko. J'ai aimé na sepeli na Kofi Olomide mais alo bien sagement akena ba détail le ko na zo kontate pour na zo kota la mozindo. Naza kotala aspect politique. Dans notre cas, il y a inconvénients, il y a conséquences. Il y a agressivité, il y a gouverneur.
Kofi alobi que bato bana ko souffrir, Kofi n'a pas tort. Na lobi na introduction na ngayawa to lali ndenge mokote. Ngana lala ki lobi na zui grâce ya kolia madesu na loso bana bakalengeli papa na bango pour l'obédique anniversaire ya Jorgi bakalengeli papa na bango cuisse de poulet. Mais bon tout dans la kisasa oyo combien de personnes balé cuisse de poulet? Bomoni mboka oyo chef de l'État Fachi Beton nanu afandisi socialité azande kobunda aza kobunda pe bazo bundisa yeti sikoyo azo bunda afandisa social bazo bundisa ye po a échoué dollar et bouger les sous. Nebi ke mokonza kola la pongite akoluka dollar zonga na se. Contrat chinois Sonia Kosakanande biloko bomi mboka yango wana la mégestion. Contrat chinois 100 jours yami sorte ko boma mboka soki simbité projet, il y a développement, il y a 145 territoires. On a un sikoyo, KO, allez, Todaï. Contrat chinois. Bon, là, on a bien. Contrat chinois. Bon, qui rapport, il y a IGF. C'est catastrophique. Nalandi Henri Magie a critiqué Alingeti. Naboy écoute que répondre. Naboy. Henri Magie, non répondre aussi. Parce que défendre kailo ko yozo sentir ko défendre rango. Et puis na tangi lettre, ce qui a porté parole et ambassade, ce qui a Chine, azo démentir sans élément de preuve. Élément il y a contradiction et athée. À répondre en vrac, sans forme. Bon, on a les sous. Contrat chinois. Projet à 100 jours. Il y a chef de l'État, Fachi Beton. Na projet, il y a 145 territoires. Et l'on a souka totika de lango yangoana. Ce qui est échoué, le contrat chinois, ce qui est échoué, le 100 jours, toko kangana biso bisaka. Il y a un chef de l'État, Fachi Beton, hein? Ma projet 145 territoires. Après ça, on va étranger va gérer. Donc, gestion peut-être à Katuku Bianza. Il y a l'art. Après ça, on va mindele. So quoi après ça, biso ba oyo, ba congolais. Toko le na biso kaka. Et vous allez mawa na soni, il y aura Nkwedo sodo ya meno. Nous savons nkwedo sodo ya meno, hein? Nkwedo sodo ya meno, c'est-à-dire grincement des dents. Voilà qui manianga. Nkwedo sodo ya meno. Meno, c'est-à-dire les dents. Nkwedo sodo ko crack, crack, crack. Nkwedo sodo ya meno. Nasambela na MMA, ya wana bakamo ki manianga mwa ya ba bébé mwa ndambo, hein? Na yema pe na kilombo. Chers internautes, nous avons un lelo, nous avons très sérieux. Totika le kakana, makamoya développement à la base, il y a 145 territoires. Kuna ceux qui va détourner les sous mbongo ici. Kofi a fait aussi allusion à la justice. Donc à l'obéli,
énergie oyo gouverneur aza nango soki bazalaki nango mpona kokanga pena ba détourneur nde mboka échanger parce que bato banga justice te état de droit fait comme matérialiser yango na tango na tuna ki bato bolingi ba ministre ni bazonga te batangi pe ministre ya justice babi kuna légèreté za makasi tous les détourneurs ba oyo nyonso bazwi mbongo ndala ya 100 jours na ba juge ba kufi mais baza libanda baza ko jouir baza ko mela ba champagne mboka iko bonga ndenge nini boye bisanga nani na ba détourneur ya tangwa Kabila na ba détourneur na tangwa Félix baza libanda boye bisangai nanya ko banga ko yiba mututu azo yiba et comme le ba voleur ya Angola boye na Angola za ndenge nini na Angola izaka boye so on a na grand fa quoi ko banga ti yiba so yiba exemple $100,000 ko kima na opeti to ba olukisa yo oké ko se rendre siko foso la siko bien na ba o bakangi yo obendi bango pembeni po eloko baso ko tuna ya moko oyibi oui mbongo ezali oui eza obino France wana komanda ozi komanda obendi pembeni psitala la rezali mais na dépassa ndambu ezali ndambu ezali et bakozwa yo bakangi bakotisi yo na prison pour na faire plaire na plaignant to bato yo bakangisaki yo entreprise ou soki ndenge nini mais après quelque temps commandant ou bien o magistrat na dossier na yo akobenda yo akopesa yo liberté provisoire oke ko récupérer la Rwanda o bombaki o katelier parti bakimisi yo babisi yo ke na ota na province. C'est presque la même chose. Bato baza ko banga ko détourner te pour liberté provisoire moko eza réservé. O saka 2 mois na prison et puis na prison ngo kende ko tala bato ba yibaka balar na prison ningi bazalaka. Bazana ba bureau bayambaka batu mama na bana ko kende mamusu bana tongo ti 19h bazola mbela ye lokola za na grand hôtel. Courant na makala ekendaka te azana réchaud azana frigo azana congélateur azana split mbetu ya bien kaka liberté ezate mais tout y est akobeta mois 2 mois mois 3 mois liberté provisoire libela liberté provisoire ngo na mutu azongaka te boye bisangai mboka eko marché ndenge. Donc, Kofi Olomide a épinglé mingi aspect social. Nous avons un aspect politique. Nous avons les enjeux de l'heure. Tous allés dans le moment, il y a une élection. Agressivité, wana ya kubuka bandaku, nous avons un agenda moko caché derrière l'action. Oh, ils ont les priorités à gouverneur. Azo salate. Oh, ils ont priorité te yangwe comme priorité. Lobby na moni vidéo ce qui na parking. Il y a Sozacom, voilà, ex Sozacom. Moto za kopela. Na ebite swa ki ndenge nini. En principe, dans chaque commune, il faut que vous ayez un sapeur-pompier. Chaque commune, à 3 engins, il y a un sapeur-pompier. Exact. Quel est le sapeur-pompier dans la commune de Bandal Bazali? Oh, bah, on a 24 on a un embouteillage. Il faut que on a 24 il y a une moto nanjili. Alors, il y a tout est fini.
Voilà des priorités, monsieur le gouverneur. Heureusement, la présidence, bazana oya bango, pas Fachi. Je crois qu'on a 2 ou 3 engins. Il y a des pompiers. Na équipe Mobimba, ils ont la présidence. Voilà, ils allaient. Et bon, moi, ce qui est la présidence, c'est Zate, par exemple, qui monte les hommes la présidence. L'État mis tout cas, le Mwakakuna eke, ne koko makuna mkoni. Ce qui monte les hommes la Kimboala. Ba pompier ba koko makuna mkoloni. Est-ce que le gouverneur na mutu na ye makambwana ezali? Na ye bisibino vérité. Soki pona kozongela ba ligne, ba limite, ba belge ba tcha Kinshasa photo tika ngo foko buka ngo nyonso. Même mata courant Snell. Bon que carte vraiment carte au belge tika pour la distribution courant ils ont sous respecté. Carte bunga baza ba politicien bachana ba poste ya ba technocrate ba kucha DG national un politicien ayebi kutu makamba courant. Donc bravo, chapeau bana Koffi Olomide na landie tiba 2h du matin à s'exprimer bien à contre Ngobilate, moi non plus, mais toujours peut ça y conseil nzela zo kende yangote. Oh, akosala iza ebele. Nazo bongisa no document. Nakolakisa ba priorité ya gouverneur. Nakolakisa oyo gouverneur asengeli asala. Pour ki sasa yebete la ye maboko. Mikolo yo niyo soki na bimi, caméra na nga na maboko, nakosala ba image même pendant 4 jours ou 5 jours. Na sangisi. Na boake libino botala oyo esengeli na gouverneur asala ki oazo sala tina te eza na tina ba retombe bandi ba volontaire ba bandi komona na déjà tokosala groupe ya WhatsApp pona ba membre de soutien na ba membre d'honneur ya tina te eza na tina. Batunio so wana gouverneur ado komisa ba chômeur. Ba o bateka na ba terrasse. Toujours ko récolter te meto sangisa bango ko rassembler bango nyos. Ba vendeur ambulant, bana makasu. Bana ya boudin. Ba pousse-pousseur. Naza molobeli ya Fachi. Nazo koma pe molobeli na bino. Numéro nanga yango eza affiché na émission. Boba na ko benga déjà parce qu'on n'a plus le temps à perdre. Molobeli na bino yeyo bana ba boudin. Bana basala ka cirage. Ba vendeur na ba terrasse. Ba receveur. Oba mona kabino boza tina te. Mais nakobisa bino bozali tina ya kosakana te. Tina te eza na tina. C'est pour bientôt, c'est déjà une association, bientôt, mais to bandi musala. Tina te eza na tina. Bo bana ja kopesa ba kombo, tozo bana masolo. Molobeli na bino yeyo. Molobeli ya Fachi, les conseillers indépendants autoproclamés. Molobeli pe ya bana bazala tina te, o ba mona kabino tina te, mais ngana yebisi bino bozana tina ya kosakana te na mboko. To sangana. Soki ba yebisa kabino ke bino frère na bino c'est Fayulu. Ngana ko yebisa bino votre frère c'est Fachi. Comment tokosolola ngo tokosolola. Bana boudin bo panza sango. Bozo numéro nanga yango wana 0999 3 fois 38 74
49. Bo panza yango, bo bengana, to yebana, to kutana, na partager vision nanga epa na bino, bo pesanga ba souci na bino, totala nini tokoyi kosala dans l'avenir. Nakobomela bino te. Ngai Kamwasi Tshilombo, je soutiens les chefs de l'État. Je soutiens l'IDPS. Je soutiens les CG Augustin Kabouya Mwana Bouté. Tokutana, tosangana, totala, tokosala nini po na bino. Na bengi bino nyonso. Oyo ba mona bino boza tina te. Ba oyo bokomi ba chômeur ba buki ba terrasse. Numéro yango wana. Ba oyo déjà balingi ba kota makambo yo. Ba membre de soutien. Ba membre d'honneur. Le moment est venu. Ba si ba komi déjà ba na Canada ba bandi. Canada est bandi déjà. Nako confirmer loko moko Kofi Alobi. Abi bato nako souffrir. Kofi n'a pas tort. Nako pesa bino signe moko bana ya poto. Bomoni kaka bukolo oyo ngai Kamwasi Tshilombo. Nako kena western. Natindeli Christine Mpinda mbongo na poto. $200. Mukona kena western. Natindeli vitesse. Mbongo. Na poto. Boye bake. Congo ebani kobonga. Mukoboko fana pena pendant tout un mois. Moni un mois. Na bengi Jacob Modinga ite. Vitesse. Na bengi ite. Oh vie mikolo yo. Vie na activité moko boye. Bofandi pendant tout un mois na poto. Yo appelle ya Congo te. Tout un mois. Ozu appelle ya Congo te. Ki awa to kufi, awa to beli, awa collation, awa matanga, awa anniversaire, awa mariage, ozu yango te. Et puis bato akin. Mutakin a benyo patu no mernden. Est-ce que ça a le mois 200 € moko et sauver na poto? Boye ba Congo bongi. Tant que na le bomoni eloko wana te. C'est chaque jour, on appelle la Congo Makile pendant les cra. Nafuidi. Balingi basenga. Bamoussous na poto ba yamba appelle avec ça société. Boti kabisote, mokonza mboka zo bunda, poto koma na étape wana. Eza facilité, mais to koma na étape wana. To tindela kabi ba 200, ba 100. Donc Jacob Modinga ya vandi boui na tindeli $1000. Et utikin. Jour wana. Bolo ba que c'est fini. Mais to ben ngakati. Modingai vitesse. Tala. Sikoyo na osa association ti. Association ti na tena na tina. Mais na osa nga déjà ti. Quand on sait que membre de soutien, membre d'honneur, soutien pour y la soutien. Soutien gorge. Likonda. Bochapua. Membre d'honneur. Ouais, refanda boyebo. Tindika $5,000 yango wana. Sortie officielle zoya. Na pese au moins 5,000 pour nous louer place. Bani batubali ba mela ndenge za la. Tout ça parce que tout ça nous capables était dans le makambo fandité. Allez yo, batala ko se débrouiller, atie barbecue la balabala, longola buka zonga na ndako. Siko mutu wana ko zonga na ndako, nana ko prendre rien en charge. Ba entreprise fort de le bakezo yawa, non ba banditi.
Entreprise ebele baki roya nanu bayete. Mokonzi mboka bundi atambuli partout koluka ba investisseur. Nanu bayete. Bato bani ko se débrouiller ba créer bango moko. Ba créer ba PME na bango, ba petite et moyenne entreprise. Yo ye ko casser bazonga na bandako. Bakoma bandumba. Bakoma bakuluna. Vingt-deuxième sommet, il y a CAC. Mokonzi mboka dalaki lokola leader, grand prêtre, président, a passé bâton de commandement na Odimba Bongo. Mais après sommet, selon l'information na Zui, on a conditionnel que le chef de l'État déjà a effectué un déplacement pour la Suisse. Fois qu'il est à Genève, lobby lundi, a une rencontre na communauté congolaise. Bonne information avec pas beaucoup de réserves, avec quelques réserves. J'ai information que les à pic. Ce que ça ferait beaucoup bango d'ici quelques jours parce que maintenant on est là pour ça l'émission aux 6 heures. Non, on a eu ma confirmation parce que vous dérangez parce que le temps au benga benga source et ça écoutez mon boulot. Bon là quand même na sommet en gros une vidéo dans proposé bino nenge son excellence Nana Manouani na Kiumba Mfumubuku Mulonge Shiwa Kalasa ministre près tout près du chef de l'État. Professeur docteur na université à Kinshasa, puis na université Belé. Donc on a professeur des universités. Ayambaki président il y a Sao Tomé depuis aéroport il y a Kinshasa au nom du chef de l'État pour la participation à la 22e sommet il y a CAC. Regardez.
c'est avec cette vidéo que nous allons clôturer cette émission, chers internautes. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci pour la fidélité. Merci pour la temps. Il y a la émission avec moi, c'est émission dominicale. Namoni Bandeko va critiquer culte. Il y a lobby. Ils ont qui na stade des martyrs. Balobi, série à Bampiaka, ils ont continué. Ils ont qui mpiaka ya kosakanate. Bon, on a évité dans la concurrence na papa ton ngeni. Ils ont qui le sambo, ils ont qui défité. To défier nan. Fali poupa. To défier papa. Waroma. To défier nan. Ils ont un lieu cadre pour m'assembler à l'aise. Ils ont qui prière pour la nation, prière pour la Mokonzamboka. Ils ont qui n'ont défité. Pour ça qui défient dans la grave. Parce que Augustin Kabou, il y a beaucoup de Yemoko CG. Yemoko. Attends ça stade de martyr. Donc IDPS. Et ton ça stade de martyr mobile. Donc ils ont qui n'ont pas prière. Ils ont qui n'ont concurrence. Donc, botika makamone zangatina. Dans le balisous, c'est la publication moko babi que non Jacob ya qui menacé lobby na stade. Na yepti za kini ba détail to suite. Et puis na kolobela lisusu bambwa. Oyo deuxième fois mbwa suivre aller mwana. Balia ki mwana mutu na mbwa na nzela mai na sima yanda kwa chef de l'état. Na veni ya tourisme. Mais lobby nanjili mbwa ale pena mwana ya 2 ans mwana kufi. Ba nanjili ba récupérer pe mbwa ba biyo po kubika te ba bare mbwa kao. Ça devient dangereux. Ba toto beaucoup la mbwa et surtout ba mbwa oyo ba na biloko na ba liaka wana ba mbwa ya chair ba mbwa ya ba mindele wana. Soko na ba moyen mingi te ko boko la ba mbwa wana te oyo ya obataka exigeant. Boko la mbwa oyo aliaka na matokolo ya Thomson et au coûté au moins cher. Ata na ba malewa okolokota matokolo pesi mbwa ale. Ki ba mbwa baliaka biloko ba boîte, ba exigeant ba viande, biloko na bango wana soko bi na mpiaka malamu teka mbwa sinon oche vie ya bato en danger. Merci beaucoup. Tokutani ngai na bino peut-être ceux qui nous a balingi de demain. Bon ça va bien. Bon dimanche à tout le monde. Na mabote na bino nyonso nzambe a assisté bino. Tokotika bino te ce qui information yé toko partager ensemble. Chapeau bas na mopa o mokonzi Koffi Olomide. Gouverneur si vous avez un matin yoka, lobake oza na ba agenda caché, Olingi Fachi a échoué, a zoité dans l'élection où ils allaient koya. Merci beaucoup.